des orchestres monene. Ngana yamba batu na yamba artiste pe o bazaka na mboka awa babike no a fondé. Te mise mo tabinisa bat na Angola. Na bonga meloscopie. Kasa ba matanga. Non. Na bar peut être côté bino na boîte bino na pas Serge Kata Kibokolo. Bête pas le sénateur Paulo Tudilo. Producteur à Makasi na mboka. Ah, sénateur Paulo Tudilo. C'est Bambota na Wael Tudilo. Voilà. Bête to kepa ya boss Matubakana na référence 666 voilà. To doit bien ngeli. Ignorance mte bo mabad. Moto nyonso ngambi koma. Ignorance. Ba ignorer pour en Angola jeune ni nana lo babeta ko le ka fondé. Matanga nde sala rabato. Moi ça libala bimara te na fête na concert. Mais na matanga roya, oye bien. OK. Mutu akendaka onga na kota bar te mais na matanga roya ko tala mutakufi. Ce soir ya kuti fondé beta tout non fondé. 2015 ozana balto yo kutara pe na ndenga mboka l'époque akuta musicien to na orchestre na ba musicien nakuta leader à Luanda Tripasson Tripasson PC Bambota to voilà nakuta icône la musique Didier Romario PC Bambota to nakuta Junior Belgado azasko na Paris Papa Valade na PC Bambota to na Paris nakuta moi ebele Maracine Sunda ba Hervé Delille les dans la quartier latin voilà nakuta ba Didier Kilolo na Kamama nakuta batabasa rebele nakuta pe bukula ka fina soueteles OK soueteles ba Ketch Simba na kisasa déjà soueteles Simba nakuta bango nyonso bele ngasko na yaka na Janeli Mbemba fina na pesi Bambota Janeli Mbemba est-ce ngande bango ba beta ba interprétation bango ba interprétaka okuta bango na musique interprétation ouais wana pena moni ya moni vérité zo bimsanga mabeso na zolo barabo OK ngana kuta ba yemba ba nzembo mutu asali ozo ya théâtre na zore ba ka osa théâtre ngana obeta amacha sala test no ki foneza kitoko na zuye ande na zwa ki wana lo waza ndeko na mongo ayibi pe mo ki mongo to yimbi nzima papi matalata na PC espace pona bimisae albato ayibi se leki fondé sala orchestre na tala ninga koma akomande nazo évoluer na pe bien ta évoluer tité dazo évoluer ta souffrir ngana ebso zo souffrir a souffrir ata mona voiture. Bonjour, bonsoir fidèles téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Awa Bisso. Je suis toujours là, présent devant vous. Il y a une personne, et la personne c'est Georges Chimba, la personne qui est toujours présente sur ce plateau de Awa Bisso pour vous présenter cette belle émission Awa Bisso au Bopesi Confiance na Angola Mobimba. En tout cas, je vous salue de partout que vous aurez l'occasion de suivre cette émission. Voilà, Miss Gail artiste, je suis là. Merci à Seigneur le Tout-Puissant de nous avoir protégés, de nous avoir donné la souffle de vie. Nous sommes sélectionnés parmi les vivants. Quant à nous, avec toute l'équipe de Awa Bisso, on peut que dire Ebenezer, le Seigneur nous a protégés. Merci Jésus, le Tout-Puissant, le Très-Haut. Sur ce plateau de Awa Bisso aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, je vais recevoir pour vous l'artiste, mais l'artiste d'aujourd'hui c'est une surprise. Donc on va pouvoir ouvrir encore une autre caméra où vous aurez déjà parti à Libanda pour inviter à l'élo ce qui est vraiment nani. En tout cas, je tiens à remercier tous les partenaires de cette émission Awa Bisso. Là je vois directement sur le marché congolaise Sissa le Matadian. Dans le bac déjà pour notre téléphone Android, il suffit de contacter Sissa le Matadien. Vous ne serez jamais déçus, vous serez toujours satisfait parce que Sissa le Matadien a ôté qu'à votre téléphone et Android, il y a bien. Merci encore une fois de plus à notre sponsor Ruby Visor Aigle qui est en train de soutenir ce travail, qui est en train de soutenir cette vision de près et de loin. Vous êtes toujours là, il y a Ruby Visor, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et sans oublier celui qu'on appelle J. Baz Jordan Mbata,
kilo ya mboka. Alors, fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va recevoir pour vous l'artiste musicien Fondé Nambonda. Oui, c'est vrai, ce qui est vrai, il fait parler de l'Afrique, qui fait parler vraiment il est parmi des artistes musiciens qui fait vraiment la fierté de notre pays, la République démocratique du Congo. Je suis africain, je le dirai avec fierté, je suis africain, je suis angolais, je suis congolais, je suis sénégalais, donc appelez-moi l'Africain. Tout court, pour Bolukate, nationalité Nini. Je suis là pour défendre aussi le drapeau de mon pays, car il y a des choses dans la vie qu'il ne faut jamais négliger, il faut jamais perdre, c'est l'identité et la personnalité. Georges Chimba, voilà, Langa et Salabango Pekaka bien. Voilà, l'artiste Fondé Nambonda, il est là. Qu'est-ce qu'il a dit? Ok. Vraiment, merci. Leader, il est déjà en route pour se présenter sur ce plateau de Awa Bisso. C'est avec lui qu'on va passer vraiment des bons moments, qu'on va parler de tout, sauf rien, pour connaître ensemble. À l'écart déjà dans l'émission, mais aujourd'hui, les émissions Moro Oekozala et Namwa Bokeseni. Nous sont ensemble avec vous, les abonnés de Miss Girl Télévision, pour découvrir qui est réellement Didier Fondé Nambonda. En Côte d'Ivoire, il va pouvoir dire tout sauf rien. Un grand merci à Charlie Louboya, la privilégiée de Charlie Louboya, c'est Madame Maria Kandé, en direct toujours. Charlie Louboya en direct de la France. Merci aussi à Richesse de Chimba, mon fils biologique. Un grand merci à Skito Leader Tsunami. Je vais pouvoir me lever pour recevoir mon invité de ce soir. Il s'agit des leaders Fondé. Merci maman. Péri Léa, Maréchal à ma maman, Tozana Didier Fondé Nambonda na plateau. Oh, ça la vie bien, vraiment. Azawana leader. Enfin, tout le monde a commis. Bon leader. Papele. Angélé les gars, bien. Awa Bisso, toujours. Tout vanda pour tout solo là. Bonne santé. Papele Makas. Santé bien, Maramounion sans temps. C'est sa première fois que tu as une émission au Awa Bisso. Alors, il y a encore des gens au Landayo, la minute Oyo. Soit déjà moi bambote dernier bandeli na bateau baza connecté na minute au Awa Bisso quoi. Voilà, pesi mbote na ya papi matalata la matos da Costa. Voilà. Boss Pablo Kini bambote trop le grand déclarant. OK. Na bosante interne Ndombasi Futu Kidi. Futu Kidi interne Ndombasi Futu Kidi. Na benge mikolo kraka. OK. Ouais, wana pesi bango bambota to. So na bosante bana congolaise bambote mingi, bana Corée, bana Kwanza. Partout na pesi bino bambota to. Très bien, ils ont facilité, mais on fait quand même l'effort que tous en a Didier Fondé Nambonda Lelo na plateau au Awa Bisso. Bateau bota la Bisso baza connecté siko abonné sur la Miss Girl Télévision. On en a besoin de qui est vraiment réellement l'artiste Fondé Nambonda. Et banda gendenge nini e utaki wapi pour les locaux ma Fondé Nambonda. Bon la outi musika. Voilà. Dans 1995 déjà na la nouvelle image qui binda ko. En 95. Ouais. OK. Et kibinda succès wana ngana sala. OK. Trop jeune petit na bangwa bina kawana liboso. Voilà. Bon na sala pe effort pour na koma lelo bo na tamboli na leka na station Japan. Na leka na Wenge Kumbela. Na leka na pavie na nga juna Mombafu. OK. Bon na kenda pe pas Kester mais Simbarate. Et pour quoi na ba misi bazara mo belé bon. Nga pena ya pa ya vie na pauvre mabele ici intégré mais et Simbarate. OK. Ouais. Mais on se retrouve à ce qu'on Angola dans ces circonstances nini. Oyakandu le tikala soit Oyakandu. Angola petit frère nanga Junior Massamba la pesi bamboto to. OK. Et tu as ndazora likanisi abenga vie na vie yaka na bi courage na yo. Nazomona ba musique beta so yo robete ko Simba. Donc petit ça zara de na vision musique. OK. Un petit frère na propre Junior Massamba Yaris. Ouais. Et ça na nini oyo onataka mboka Angola. 2015 na basuka wana do kota 2016. 2015-2016. To kota 2016 na intégré déjà na Luanda. Na Luanda pe na kutaki ba jeune frère na ba jobeta musique na ba onde ba beta. Voilà. Bon, on a un objectif na équipe mbonde zana. OK.
na parce que pour que ce mot est régisté dès na rapport que c'est régisté et c'est na créé un mouvement et on a salara super mbonda d'Angola super mbonda d'Angola donc ça musique qui a fondé mbonda ouais ngam na banda mama mbonda d'Angola mais batu misu bazara osala basala ndenga na salite monite ke tozana on est bandeli papa yo te banda mama mbonda d'Angola mais ouais tant yo ya kokutaka batu nakuta batu te okuta batu te rien nakuta batu babeta na zaba wana musique basomba Thompson Pêche quoi nakuta batu mo babeta musique ya mbonda basomba mapa maintenant mana yana pratiquer ezape ya funda tambola na voiture fondé pas à na instrument répété voilà fondé pas à bien bon non moninga à bonne santé ouais na 2015 ozana balto yo kutaka pe na ninga mboka l'époque nakuta ba musicien to na orchestre na ba musicien nakuta leader à Luanda Tripasson na PC Bambota to voilà nakuta icône la musique Didier Romario PC Bambota to nakuta Junior Belgado za siko na Paris Papa le Valade na PC Bambota to na Paris nakuta moi ebele Maracine Sunda ba Hervé Delille là dans la quartier latin voilà nakuta ba Didier Kilolo na Kamama nakuta batabasa rebele nakuta pe beaucoup la rafine na Soueteles Soueteles ba Ketch Simba na kisasa déjà Soueteles Simba nakuta bango nyonso bele ngasko na yaka na Janeli Mbemba vie na pesi bambota Janeli Mbemba est-ce que ngande bango ba beta ba interprétation bango ba interprétaka okuta bango na musique interprétation ouais wana pena moni ya moni vérité zo bimisanga mabeso na zolo barabo ngana kuta ba yemba ba nzembo mutu asali sko nga jof jeune bo na baite na koyembelo mutu asali te yo po yemba ka style mutu asali te style mutu musique na biso ya folklore basala ngote esa musique ya mboka na biso ngana mongo ya basankusu to comment na biso wana ouais na expliquer yo kasi ko musique pe banana folklore musique banana lokole na mbonda l'époque ba mindele ba yindu babima to bosana bokoko te yango moni akuta ba beta interprétation ce qu'on denga loba ba beta interprétation ba mona lokona loba mabe zone na kuta ba yemba ba nzembo wana sunga na vitesse na sagesse na ye na yembi papi matalatala papi matalatala epesa voiture papi matata epesa succès nde na loba no boy bona ebité miseni na génération na biso beta musique beta na ba beta na ba boîte ezanga ba téléphone na bato beta na ba fête azate parcours na ngaza moi makasi to kibinda ko za grand mouvement voilà et binisa bato à l'époque ti lelo ba binisa bato gile mozindo mona wateka nyuma na peso bambota to usoko po musique eza boulot ngata na tsaki boulot nanga na lelo sala lelo fondé papi matata premier nzembo na yemba papi matata da Costa na peso bambota to de Christelle Atondo, Yana d'Afrique. Blanc, parmi Makambolobi, il faut retenir bien Panayo, ils ont reconnaissance. C'est-à-dire reconnaître que Koutarabat. Malgré, c'est malgré, c'est là qui vient d'avoir une interprétation. C'est ça qui est bon. C'est une histoire vraie, histoire va changer. Allez, comme pour améliorer, comme Mekaoyemba Banzembo, le moni Romain Embeli Boss Bablokin. Voilà. Question-réponse. Bon, la musique de Bondo Bitana Bango, moi je pense que ndenge bo évoluer moi ensemble na bato kutaki awa bango balo baraselo ba rimer que yo pena faut peut se rendre merci na confinement. To merci na ba bibembe. Pour yo bimas qu'on a confinement na ba bibembe. Jamutu. Est-ce que musique on a beta papa matata za bibembe? C'est musique eza bibembe te mais est-ce que le sala ko bima? Non, le sala ba bima ba comprendre te musala ngala na bangeli ngeli. Omeli masanga nanga. Olie biloko nanga na biloko belé na pratika. Pour moi lelo ba comprendre souk sa musique te musique souk sa gitambo. Animation makamute banana gitambo. Mbonde banana gitambo. Shiga na peso bambota to fena na Suisse. Isankela à l'époque. Papa wemba kutu ba l'époque na papa to bazo mena pema na Suède. Makamona obeta na lo babu fena ka yinza mbila ya Suède zo kesa munene. Ngana yamba batu na yamba ba artiste pe o bazaka na mboka awa babike no a fondé te mise mo ta binisa bat na Angola
na bonga melosco bien kasi ba matanga non na bar peut être côté bino na boîte bino na pas Serge Kata Kibokolo bête pas le sénateur Paulo Tudilo producteur à Makasi na mboka sénateur Paulo Tudilo c'est bambote na Wael Tudilo voilà bête to pas ya boss Matubakana na référence 666 voilà to doit bien ngeli ignorance mte bo mabad moto nyonso ngambi koma ignorance ba ignorer pour nangola gêne ni nana lo babeta ko le ka fondé matanga nde sala bato moi ça libala bima te na fête na concert mais na matanga roya oye bien OK mutu akendaka onga na kota bar te mais na matanga roya ko tala mutakufi ce soit ya kuti fondé beta tout no fondé musique ba mango musique ya consola ba bita ko fondé beta na matanga musique na biso longola mutu stress mutakufeli au mwana ta yipa kufa na ye c'est comme ça tando ya wana to doser esprit to quitter moral la musique biso to beta pourquoi on décida que Hollanda style ya musique ya babelelisi non style wana na profiter na landela moté nga za mongo na za beta pa fina ka tuna mbafu na pese bambota to sala accident père na nganda habité faut beta musique ya mboka so beta musique ya mboka yo kelenge musique bana na beta musique ya mboka bona koma konga na salelo mais en réalité le qu'on est bande mtsumba loba te non fonda za rapena mongo te bayebi ngate comme na nga bolemba bayebi ngate nga na tant classe mona honorable Nzola Kisombe ba junior bon pate ba massa na ngai comme na nga bolemba bana Saint Georges bana to gitambo bayebi et puis soko oza muyaka obeta mbonda nde ye kokolo mozagata na mobina mafuku bonyoma mobina maifuku bonyoma mobina waikolela ngomo balanga banyango izira batwaka mbula takungola lukolu kobola makao ça qui mongo to za na tonalité de rien ya moni mutu ba murmuration mabele ba subsi mabele ba makambe mabele so akomo bima ko bima pe succès za ngambo bien mais pour Angola musicien ko ba lekinga eza munongo ne mte lobi ba evresco evre de jouer partout que noko tangeli moi sinon mozo ko simba ite kutu bazana chance bima na confirmer mona sa promotion ezate mais les tolo bla nyanga na obunda na sa promotion na mona mobile na somba da ba voiture bo pona sa la promotion album na très bien ezala moi sina yo moko ozoko ko simba ite na zo inspiration na moi ça défi Kabelo comme ninga na abimé ke matanga ngala Palensco mais momi ne John babora na Bart OK babora John aliaka ba mbongo fort nini moi sina zangi Kabelo qu'est-ce que pas fait na coach Noël champion boxeur a outil circuit na peso mboti mazo empereur na Istanbul bambota trop uzoko pona ni te oyemba ke non moi na yo moko ozo swena yete moi sina yo moko uzoko ko simbete moi sina yo moko ezaki mongo lingala ki mongo moi sina yo moko ko simbete yo nem to FC mera biso ngo boye me yema maka boye na baba uzoko ko simbete WhatsApp ewo alitoke na ngeli bako simbete WhatsApp yo sani wana WhatsApp kasina so likambo to coach angwa so to coach likambo na WhatsApp so kiminga na Facebook na olano na WhatsApp so kiminga na Instagram na okango na TikTok mais à part ndenge ba yemba moi ça yo moko ko simba ete ndo yo yemba olobia ouais oyo ka swe ba yemba ngo so ndenge ni susu ngala yo baba na baba yemba mande oyembia te ya solo moi na yo moko okoko so swena ete tant so na yo moko ozoko go simbete asina yo moko ozoko go simbete so to fanya na to bimsa bêtise we lo baba non ça dit le baba musique est vestige c'est musique est message nga lo baka na basi ya mobile na moi soko simba ete moi ça zo défendre di papa asa téléphone bien te c'est un message au simba ete lo baka ezaki par rapport ya ko defelo ko moi si azangi ya ko soin ya moi cité en fait ozoko go simba ete donc ozoko go soin ya moi cité ozoko ko boko la moi cité ko se ko kapé ko sepelisa ozoko ko boko la moi cité nyonso za na kati na bisengo so sombeli moi c'est lamba sika a o sepelate très bien
Ouais, Didier Fondé Nambonda, ils ont plaisir tous à dans plateau, puis nous n'avons sur la net bien. Ouais, OK, na biso ba midi à 14h. Pour les autres plateaux ça na yo ba. Si. Alors moi c'est na yo moko Simba été. Ils ont ndembo yemele papi matalata. Zaki ba créer na boka na ndembo papi matalata. Animation na sala wana. OK. Papi matalata est mon tazo qui charge la production nyonso. Mais oui, ce lelo bato ba ozinga bobeng singa na mission les grâce à papi matalata. Voilà. Pour na singa rembo na sa misala pesa ngai. OK. Na sala pe misala lelo na koma boy. Siko so na lia mbongo ande ba misi ba lia mbongo na bango studio. Mais là on est au soin boy tout le monde lobi combien de fobenga poto kutana. Vraiment. Benga trop. OK. Et mon ngolo baba misi baza fou ils ont gagné maintenant. Vraiment. Ça bâton. Voilà. Quoi le lotin arrêté na bité ndeko nanga benga ngai awa biso le funa na awa biso. Na awa biso. Na lo ba vérité na awa biso. Voilà. Pour mingi ba yaga ba lo ba lukuta. Na zo baba vérité. OK. Na lo baba vérité. Makambo na zo lo ba sele kibinda ye biango. Kamo siko se biango. Biso to landa bango. OK. Ba beta muziki to landa bango. Peut te pratiquer. Siko mino mna na chance na ye. OK. Ozomona. Bienvenue succès. To sagina na Luanda. Ameme sango na kini. Siko to yamba sele scrum. Webi. Tata mapasa. Na peso bambota to sele scrum azoya. This papa mapasa. Azoya wa kombe. Na be na obenge kombe. Azoya wa to sana junior amourine. Bana nyo sangola boya otala sele scrum. Azana ndeko na fondé na vient na Janeli Mbemba. Est-ce que tu ne penses pas que ça fait honte aujourd'hui pour dire que les leaders nyonso to artiste nyonso bazota bagisa sa bazo ya boye mingi bazape baleki na yo ozo sela bango ba lever les rideaux. Mais non, yo moko concert ozo kokate te musique non yo so ba mam concert na kokate mutabeta déjà makama lobela ba misi na bino bayaka makamba lo bana ngai c'est pour yo Sina Africa yo moto Atlantico. Et ya tanango eza biso de loba vérité tanango eza au moins na vie ko ngate so muninga salete belga de betal valade. Voilà. Na pena ya na betal valade na funa beta ciné mususu. Mais tout ça quand même il possède moi me posséder. Voilà. Musique c'est ça. Il y a une grande salle na betal valade na depuis que ça fané. Na beta ciné quand tu connais le padre frère Egola. Ozo beta kana batu. Mais oui, kaskana batu. On a beta non, cette fois-ci Alain Visor. Aba obeta ngana sina krantiko. Si bat ba kokota. Yo ngana obeta na krantiko bat ba kokota. Nga binisa mokiliti bat ba uta ba lukapa ba uta ba kafufu bat ba uta ba nzazi bat ba oya funda obeta krantiko. Boyo zo fonde nde. Ngaza marque déposé na Angola na sali loko na nge Simba. Bat ba oya. Commentaire. Est-ce que yo moko zo vraiment ba rimer wana ba lobaka no ba yimaka te wana la jalousie te jalousie na otondisa yo zela kalso le kama ye ba ti o mwana esande nini mutu soka utili banda mboko na mboko za ba continent voilà alinga ye banani azaka na Angola ba yebise fondé yamona to sala ba coalition na ba benga ngo coalition eza conseil na ye a vite fondé eza bien. Est-ce que ça t'est fondé moi on doit na ba non moi mana lo ya ta lever les rideaux ba si connaît de celle-là yebo papa mapasa nga kutu nanu na ebite ponga na kitambo ebanda to yebani nde to kolelaka. OK po biso to obeta ba mpe ba obeta tonga na oya ba bandali yepe na mona bolelo bazo ba chance ba bima liboso na biso to sola rater. Mais moi, on a interviewé tout le moment dans Facebook. Oh, combien c'était un garçon courageux. Et pas là, t'es bien. Ah, tiens, la photo. Mais bien, mais accepter parce que c'est un grand musicien. À reconnaître que Funabet a fondé. La dimi sous ça. Tobet à reconnaître fondé. Ça va reconnaissance. Somme de reconnaître, on peut reconnaître. Monde ezali ba oba welisa ko changa na fish ngabe na obeta bona bango ngati ngaba so anga comme mutu mo bazo cartonner na Angola parmi bazo ba cartonner na Angola mais so ba ye na Congo Brazzaville bazo ba misi ba réunir na Brazzaville so ba ye na Congo démocrate na Congo bazo do réunir na Congo so ba ye na Angola bazo do réunir na Angola tangela nga na Angola na réunir na batamangala. Bon, on a bêté à la matanga. Partout que matanga nous a fondé mutabet. Partout que les ministères au Congo fondé zanaye sur les kawab. Est-ce que mutagobi m'a bien lavé
alati abina ke concert ki ngandi tutsika bavanti ya sesila na sili sango sikoni na banda ba concert minene ya ba salle. Très bien. Traité banda ba concert à Bassal, ba concert à Minene. Alors par rapport il y a eu parcours na yo orchestre ndé d'ailleurs au Vanda. Mais apparemment le orchestre est sous-stable était fondé. Oh, pour tes stable makasi. Par rapport pour tu ndé na bande ko évoluer liboso. OK. Ba petit ce ko ba comprendre pour tous na ba invitation. Fallait que Macédoine na ba musicien. Donc festival. Siko. Oh mon ateke yo Gogan. Kokano sa moto na tembe. Atiki ba jumsu na poto. Voilà. Msu ba kimi. Pona nini? Muta mimi yo boke sa musalo kimi. Na sepel na ilele Cambodia. Ala grand musicien en tout cas muta féliciter. A uti poto a zongi no kese zo zonga kisasa. Esala mawa. Soko muta legi na teva fini Cambodia. C'est que bi musique ité. Cambodia na vrai artiste. A coach orchestre na poto azongi king aza besoin travailler avant na poto azobeta na ba bemelia azosaba makamna mamoni atefuna ke travailler et ma musique obeta ka ba bina ka ba mona ka yo attends ya moni a réfléchir bien ya on a ça héritier watanabe moto na tembe ngana za na visa na maso sombeli ngai billet baso diembela to ba diembela ngani ngasuna diembeli wata sande kona ngaki tambo mabele mame makamona zolo ba yango ba watane ba yoka. OK. Ba watane nyonso ba spirita yoka mamfunda zolo ba boye bisa Gogan koka no sawana. Voilà. Ngana zande kona ya za grand prêtre mais c'est le chanteur muta yemba kalkola ya zate asomela ngabiye na ke na poto na tombola ka honneur pe ka musique na visa. Alors fondé ndete tout question par rapport à l'orchestre mais au défendre en gros le but que orchestre ça c'est un temps à mieux par rapport parce que ba petit ba comprendre na ba petit bozaki na bango te ba lo comprendre te ba lo comprendre te mona mutu mususu bokene musala zo yimayima musala ba yimate so mona mutu yima na musala bi valeur musala te ba petit ba comprendre ce que ba moni blague Lunda toye moi ba départ après salami wambo te ba so moni muta longwe no kese na ngako beta no kese o kese na ngam de salara activité à chaque semaine à chaque mois au longwe place ya au soka info que place au jelo te parce que seul sérieux bata mangala yo mo pour regretter na ba départ jamais nga regretter na départ musicien te e bandi na ngata départ e bandi pa na nga Kester azo ne poto pauvre ménage que poto na ba musicien ba longo bango tout mema ba massa na nga fila basele ba mulo scanto ba massa na nga ba kenda poto kana histoire précède Veza obisu to lo baka de vagar malem mais oui que moi déstabilisation ça qui par rapport il y a départ il y a beaucoup la Kamouta par rapport au nini orchestre ezala qui non départ la vérité yé azaki mutabale azaki mutabale na théâtre ngai fondé na yoka voix na ngam na koti betaka musique yembaka maman na zo yebisa yo banda ngola ba yebiamo o mnem so place na soye na so place na soye na so kana balabala to se mission matanga ya muta théâtre mo so na bosanité Gabriel Batumba butaka Congo sa théâtre na soye wana ozoya sa théâtre na soye ba ka sa théâtre nga na obeta amacha sala teste no ki foneza kitoko na zuye aende na zwa ki wana lo waza ndeko na mongo aibi pe mo ki mongo to yimbi nzima papi matalata na PC espace pona bimisae albat ba bise l'équipe fondée sala orchestre na tala ninga koma a commandé na so évoluer na peu bien ta évoluer tité da so évoluer ta souffrir nga ne bisa souffrir a souffrir ata mon voiture asa ben instrument bo fonda za ben instrument oui souri na rep na plaque du nano ko ta ben instrument na on a ben instrument ya plaque du nana non na solo bano soko ye na plaque du nano ko ta ben instrument na nga plaque du nana boss Pedro Mayangi pe azala ben instrument na ye fondé pe azala ben instrument na ye
eloko na ngai teleke loba yanga bosiko mpona yoka bainstrument yango wana c'est fini mais musicien so na instrument tobetana nini so olingo voyage ninga akendaka bavoyage na mema bainstrument na nga neti ye so oyebaka elunda omemani moi place niveau musicien yebana oke elunda na yamba ye déjà na plateau na bapoko na ye pour dire que yaza mona kolo lopango c'est-à-dire yaza mongo ya veri mais fonda yaza mongo ya vérité so yaza mongo ya veri fa alekanga mongo ya veri ndeni nga na famille bolemba nga na bolemba papa na nga longulu ekochwaka oh bawelela ndemaka mongo bongo ozowelela oza mongo so beta misiki yango esenga na nga mongo te nkeba na mongo bango bayako nga nde mongo te mongo beta misiki ayebi secret ya papi te ayebi te papi matatala nzembo na nga moko yoka nzembo na yo simba ya yebi wasela nano papi matalatala nzembo na nga moko baide wana yasala ngam na pesi ye autaki ne so repetio bonga théâtre ngam na fandisi ye na koti restaurant na sombele mai au présent nzala allié monsieur toke yamela eloko te toke na studio sa musala bango so bayaka ana télévision fo balobaka fonde mutabimisanga o changer histoire bwana yeba mise boninga na bimisi gigola personnam lelo za nsama bele gigola ouais gigola mise na nino baba na gitambo bayibi makambo ya na faire asombi le pango na gitambo akutuma na répéter kazebo ba batondi akocha sali test sina ndezo boja memena ba view wana nde bakende makambo na bango na biso mise bele Nicolas Kaleka papi kakolo mona beta le pas les padres maintenant qui me c'est classe je comprends basé belé mais est-ce que musique est une gratuité mission de mamu tabimisi ete neti ngana tabimisi ngate ngana sala courage na ngola nga bimi na ngola mais bete bokese bena kisasa nga bimi na ngola batu bayebi fondé so ke oske na Paris oke na Belgique oke na Allemagne tout en Europe agaksuma beta na ngola fondé batu bayebi ma soki fondé pena longo ya vim na net na coin atali na ndenge ngola awa keso fondé le lazati ya kenet ba Paris ndo to fana goga na caméra na no mona ka ko remplacer na ndenge mboka ngana mona ndenge nga za nzambe te na ndenge yumuni la ka mona te mo saka na mboka oyo na makamwana nzambe mtapa mona sango batu siko ngana mona ndeni base belé siko masana nga leader à Luanda très passion ça c'est makasi yo momo ngi leader à Luanda da sala da leader songa sona sa te sika osala kaka ozalaka utoloba ana ministre d'interprétation mais ozalaka na osoka ta ozalaka na modèle bango babetelaka ba beta modèle wana nazo bana style oyo betaka style oyo mutasate awa na mboko mutate so itembe bango tout bato babeta na basala ba disque oyo kango Simon Lopele disque na yo kango surtout yekoto assez poli moi bi mais c'était mais c'est vous un respect à réciproque. Mais on dit quand même talent na eh. Nandima ninga bina bien. Mais oui, un danseur. Oh, un danseur, un musicien, un binota musique te. Un danseur, un bon danseur. Dès na bosso na je couple na ke ba tirki bosso za participer on a yena memi. Oh, mais oui, mais yé un leader à groupe. Aza leader wala ba fantir ngola mboka 500 mo le kota leader ni. Leader rebo commenter botanga te leader. Bil bo sona na musique. Yo bi ngam na fandi na kina ba sibe pona mona kaka papier batindi na festival na Macédoine. Na soka mutu na memi ya zoloba ba koma anglais mutu au interpréter ngai. Yaza mayele wana. Leader Lopele ebo commenter botanga te. Na lobi no bien que baza ba leader itangole sangisa batu. Batu misusu na ngola aba kanga ndoki na kisasa komi na ngola nga musicien. Mais oui, je te dis la vérité, non, c'est pas la réalité. Net ngane na fandi boy. Viens na souhaiter na manquer respect na sala ngote. Attendez na l'équipe siko na succès. Obo ya leadership na bango pona manque respect. Non, makam na lo balo. Non, na solo balo. Omoni koboya na kondima mutu, c'est différent. Ngana ondima bango na kuta bango. Ce que nous disons bango. Mais ma caméra na sala m susiko bango ba sala ngote. Yesu boya mpoani. Ngana sala makamu siko. Se mutenga betsa mutu siko na ngola obenga ngai. Ba bi ba do baza ba ko commenter ba ko koloba ba ko tanga. Oh na loba ya ko commenter na zo pesa exemple ba tu bobe ba leader.
obenga leader moko yebi kokoma te obenga leader moko yebi kotanga te akoma nzembo ndeni ki leadership babotamaka nango nga nazala de afondeli bakisasa kala mamona oyo babana kitambo bayebi bana bandali bayebi biso tobeta na les anges adorables bafali babeta na Nuit City obi Nuit City okesa fali po pendant des goum kuna na nini fraternité ba Didi Kalombo ba de goum ba Gaulois ba Veri Lutumba oke kuna okuta ba mamale bazobeta na lifaki oke na ngiringiri okuta ba kaso yaba ngiringiri place de Frère Abimena safi de London oke sege belé na poko wana enga na obeta musique wana enga no ke misopa mbuibwebwe bato tanga bazaka ba musicien na raga kuna na se côté fleur ya mai pa mbuibwebwe ebi na émission raga n'époque wana ngai balole ka kuna usoko pwana musique ezalaka donc ba foxa ngote ebele ba foxer miso simba te ole musique laisser ya yo laisser musique yo somona muto laisser musique bénéfice des ambulani biso laisser musique na sacrifice lelo fone na mbonda okovanda boye par rapport ya ono sosali parcours na yo olo ba ke bénéfice nini o gagner na musique nazo gagner ma mebele na gagner relation na bato relation na bato OK de na sana kele la raté sonem si en vision pesa nga opesa Pablo Kin le grand déclaré opesa Diele Machara Nzambe ya opesa voilà so na ebisi nani anterne ndombasi futu est-ce que ebi muto no loba anterne ndombasi futu kidi so na singa opesa so na sengi dadi kisimbi mona shikwanza opesa so c'est Perilea mwasi ya shora futu boss na ojaenda wana mtakangi komba Perilea ba bonne retour na pays voilà so na sengi ya opesa donc naza déjà reconnu un local liboso deux nazo évoluer naka na ngamuta makolo na koma véhicule ya car mote de car ba car onyo se koma pe na mabanga non ba caution ba gwale za ki jalousie leader o mota mama makolo sko so na tena tamna makolo ba circonstance na tamna makolo papa matata mais oui ce que ça pas ni fona tamna makolo na bota bénéficier nango na musique ben instrument la relation d'instrument na véhiculer voilà nde naza bosoni na nokbongisa famille OK nena kota sko na famille j'espère que naza na bana naza na ba grand frère na petit bossi OK Richard Venakiadi Yaweni bazebele naza na ba belle sœur musu baza na Europe naza na Kiré Mambwe naza na Paris naza na Lemos naza na Yves naza na Jackie Vinda bana Paris bon na Kisasa naza na Dodiana naza na Dorcas naza na Alfred on a bala na ngai donc père de combien d'enfants 4 enfants 4 ouais moko za Naomi OK na bala te na bota mais naza marié te naza na célibataire donc leader célibataire OK pour le moment donc siko donc nazo évoluer très bien par rapport à les autres tu chera ba les autres ndeni so tobeta na so les autres tobeta masolo parce que les autres natanga kombote les autres ngolo ba poto za ba humain au moins mutu muso asala la comparaison mais n'est pas raison oye ngana leki ngana beta ya beta na matanga ngai bona bote mutu abeta na matanga leki po monde mombizo sala wana voilà quand tu comprendre yo so ignorer mutu abeta na matanga yo bimbongo boni na so na matanga pona obeta ça veut jalousie mal placé. Tu te rapproches de quoi par rapport à ba fan na yo na ba collègue na yo ndi ba lobaka comme défaut et pas fondé na mbonda pona yo mo siko défaut na bango ba loba mingi pa na nga ezalaka moni so muta leki yo bono kosele makam oye so do beta tikila biso te na tikila bango so na beta mais nga so yo ko beta na nga lobo banda so nga na bandi na kema kambisile yeah, comme on a bakisi, comme on a bakisi. Et on a bien sabati, Didi, Finzonye, tiki mwana lubeti ya Bajo sala wapi? Je m'en. Mais pour la partie baloba que non, aux moins orgueilleux. T'es le seul musicien simple
elokola ngazati oyebi ke congolaise na batango bapesaka mu Congo na sala na congolaise te c'est là mais singali nga basola boye vraiment congolaise baseki nini bapesaka mu Congo ba série mo boye pona orgueil non congolaise voilà eza wenza munene OK bango balingaka te so balobi boye ozongisa voilà bango balobaka nga nazongisaka toza bato bafini ngai se bona ndimaki yango bango mo bazongisinga so bafinaka na nini kasi eza wenza munene ti te eza wenza munene bien sûr so bafinaka na nini eza mpona mamba bordia yango te tosoloba oyo naloba na eloko moko boye oyo eza question oyo mutuna yoko na yebiso eloko moko boye OK omoni nga na koignore congolaise te congolaise parmi ya bamakambo na bango basala presque nyonso ngami nazala eza kaka na famille ya na leki kutu babundaka OK singa famille ebendanaka mekatanaka te baya bandeko na nga bango tu Régis soki liso elamba noko jise efonge ozokopani bablaise dikambala bapatokia malimière alemba bamayo monzo okopani baya claude bachicha boma bazebele bagika lombo bavandi babi jamais moto wana aza moto na biso fazonga yango moningi finale ya match utobeta na congolaise ngam na clôturaki yango bafinelaka oni eza makambo bafinaka bazongisa ngai mponga na koboya bango te bafinelaka oni baza bato baosalanga na boya bango ozoboyake mamba oke yana utoboya non nazoge te so ezali boye boye ngalo bapena toboye jusqu'à la fin oyebi teke na beta mpe baministre na bango ebele baministre congolaise ebe na kuta na ganye bango bakozala banga me koze ebele ekotala kati mais lokola naza moto na mikitsaka na mikitsaka deva bato tomona abinake 12 yango oyo so na meme oka boye esalingaka 12 te fona longola yango fai nalongola yango kaka mpona olinga yango ndeni sikonde na ambozobaka patron du moment ambozobaka nzamba visor siko mawa eza mawa eza ngambo mawa eza pasi ambozobaka masisi mosengi aronodi mosengi makambo na oloba noboye soki ya lokuta bakoselanga makambo basalaka bongo mpo baoluka preuve moko boye ezali mama mbongo te ezali mambonga nakita natikela mutu mais koma nga nakita natikela mutu mpo ani botikeka mutu anga beta te moi place epesai mobulu ye ezaki matanga ti sono matanga fo babeta na beta na babenga mise matanga mosa yo mo pe te musicien ba musicien so bakutane wana falima meta ya omoni lo ba bebisi musique na matanga boye na bato Augustine Ngali muto pe fara bete mutu na yo to tanga pe komoni non za janeli mbemba bazela ka ba classico bazela ka ba sala mide yo lobi wana ba beta ba matanga batikela batika matanga mbonga na zo sabino ba masa na ngai po omoni matanga eza musique mo boye bona ebite bon nzambe kam ta olaksa na mboko matanga so ekobeta bato baolela moto mo yo bandi alobi te lelo ata yo mouvement lady maître na peso ya mbota Patrick de Cal ozomona fo babanda matanga na nini kamba moko ima molema o ngala bandi kolela soki nayebaka liwa ekoya nasimba chupette na ngai chupette binda repose un peu obike tokufeli mutu munene populaire ouais chupette binda donc tozangi mutu munene filma ba fête na biso ba makambo na biso na populaire awa angola momba boyebi les officiers na famille biologique même condoléances na populaire nyonso to la chupette dans la kimia na calme nyonso zomona ngapena mingi na komisa bango ka eloko mona ngana lobaka na bango babokela nga ba fleur ti nzone foto bimisa musique na biso pe tombo te na ngola pe te toza masa biso fonde kwa betaka esimba so balobi bongo esani JR andima yango esalani Racine Sunda loba yango esalani fundima mutu après cela ma son époque Didier Romario azondima après cela son akoti na bara boki après cela ma son époque OK ya on atalaki ba kosanga ke na Didier Romario likolo non
Zongi mutu natali simba. Ba to ko tsabino na mama. Ba yo te bona comprendre ya kishe. Mutalinga ko ba yeba na miso batu. Donc Didier Romario alinga fondé. Voilà. Icône la musique na pesi mbote. Didier Romario na pesi mbote, l'icône, c'est qui est vrai, tu fais bien son travail. Sali question réponse, nous avons fait dans Pablo King les droits déclarants. OK. Donc mon ami na pesi mbote na famille Tabou. Rachel Tabou, Deborah Tabou, Rick Tabou, Bakao, na pesi mbote to. Mon musique ndeza musique ya mana. Très bien, si ambezi pe na pesi mbote sikozali, na pesi pe maman nono Lomboto. Maman nono Lomboto Marakana. Lengangola place pesi mbote ngeli Marakana ndesi makambo kwa. Marakana. Marakana ngeli. Siko, zomo na wote ke Marakana nono Lomboto. So comme pépé maman to ngeli. Bana sénateur. Bas sénateur Mbota to. Mbota ya trop et sali pe bien. Américain na Luanda Mbota to. Voilà. Sentir Nzambe Mbota to. Bandis comme Mbota ka bekiri faut boire bango nyonso kwa. Bazo Felina, Bazo Orange, ba Rouge. Bango tout. Ba béret rouge. Ba béret rouge donc principe ba bana na ya Kate wa Mbota to. Kate wa Mbote donc ba sentir nyonso ngola Mbota to bana ba Sanzala. Voilà. Bana ba Shikwanza Soda. Sanzala. Pesu ba Mbota to Zambemba ba Shikwanza. Pesu ba Mbota to. Bana ba américain. Artiste baba artiste. Voilà. Artiste ba artiste ba playboy ba playboy ba maître pe ba maître ba yanke pe ba yanke tout ce que ça là ba mistura makambo biso tozaka na frontière te ça dit to kota partout to linga wana pesi ba mbote ba kamba. OK ba mbote ba maître ça lokola ba mbote rifa ya kusa. OK ça lokola ba maître biki rouge. OK ça lokola ba maître lolo milolo wa J3 vous comprenez voilà ça lokola maître Calais Patancle. Centre-ville, ça quoi ba monte Golba au fait. Quand on va pas bloquer voilà. Bois minine. Ba mettre Samba Bilokota, ba mettre Samba Bilokota. Samba Bilokota pardon, mettre Samba Bilokota voilà. Belé donc pesi ba mbota trop. Voilà. Na pesi bino nyonso ba mbota trop. Na bo sente na tindeli Yakuza ba mbota Wangler. Asobeta musique be Deborah. Voilà. Ibele Savoka. Moi je donne ma œuvre. Très bien. Glody Gouti pe azawana ça peut m'amba bien. Glody Gouti non, c'est la non c'est quand vraiment. Alvej la poule gambote bana FCC tout bambota tout. OK. Na bo santé Arma Matungulu. Oui, on bosse un peu Farai Miles. Arma Matungulu. Arma. Yo kalola ka fonde Matungulu. On a Arma. Fondé na monda, ça plaisir à biso kozano na plateau oyo. On mérite savoir maintenant masolo ya manyangala ha. Ça fait déjà 4 ans. Nyangara. Nyangara sala ge umeli pona nini ti lelo na moni mutache lo la marché ta. Na monte, na moi sinon moi zo beta ti lelo. To bimi na polémique to zongi lisusu. Yo zo luka polémique to zo tourner. Obi na nyangara bimi te sali 4 ans. Et sali 4 ans. Ya on a répondre na moni ba réseau le mutabimi se longo la moi sinon moko asate. Na sali mabe yango ti sikozo bimisa sikozo bima pena cette fois-ci année oyo bobi nango. Et ça combien de titres? Ils ont 6 titres génériquement quoi. OK. Nembeli Alain Visor PDG Rachel Kapembe. Vraiment. Nembeli ya Pepe aussi à la 7 mètres. Hein? Ya Pepe aussi à la bana changu bambotra to. Na Nembeli boss Jacob Luyeye. Boss Jacob Luyeye. Nembeli Kamba Lobo le boss du moment. Kamba. Nembeli Pablo King les grands déclarants. OK. Et puis Nembeli Pepe Ndombe Mogoso. Pepe Ndombe Mogoso. Parce qu'on a teli tabisi ya Koko Maleka. Maintenant c'est quoi ba condition ezara nini pona ko somba nzembo et pas ko somba nzembo ezali obengaka na numéro na ngai. Voilà. 927 520 967 nzembo ezebele neti sikoyo naoyembela yo njika espoir ngoma pesu bambota tro Pamela Mayala la brésilienne. Moi sa chance, moi sa bilaka atosa nyonso okokaite Pamela Mayala la brésilienne pesu bamboto to azana Paris na minute to babo Pamela Mayala azana Paris. Ça dit Blaise Kaba soma penzembo passion Blaise Kaba yebsaye erango yo Blaise Kaba motomoro bien erango bon yo mo lobaka po ba bazali Blaise Kaba passeport rouge yo mto simba bat na loboko memi bango tina destination et puis présali kitukumata voilà to bosana te présali kitukumata pas en nzembo na epo ni konkai formateur de boss. Bon, bah te belé l'air mon boy. Baboya osoma banzembo po ba musicien musoma asumi nzembo betité.
mais pas na boza la siso sumi nzembo fe yokana soko sana beso ba yemba ona ngola luka fonde mbonda na oyembelo nzembo kitoko zizangala mama papi matala tala ye ozoka mélodie na Très bien, kilo ya mboka Jibaz Jordan Mbata kilo ya mboka. Donc ils ont tapé au sommet de Serge Serge obi ke mafemba le jeune lion azali. Oh, mafemba jeune lion. Ça nzembo na ye. On a biso bien que na makasi na ko comme ça album 10 chansons. Immédiatement il peut iPhone non solana et pas son immédiatement iPhone. Immédiatement iPhone congolaise. Ah, la bossa nuoté. Obi ke la sepela mingi na Aigle Sindani. Voilà. Aigle Sindani congolaise. Kelly Jana congolaise ba de belé. Oza biso ba yemba ya ye. To c'est la score nyangala pour fils la député nyangande sana depuis ba nyangande sana lokola. Azoke mastering na ona Johannesburg. OK. Sona uta Afrique du Sud na ye, fona zana Kisasa. OK. Sali moi tantôt na tiki ba mère, ba petit. Voilà. Hein? Mère na biso Mamado, hein? Azoka moi kashigo saboyanga ke poto yango moni na PCI mo pénition mo mais na fongole léger. OK. Mamado kalato sepela po ba otala mama na fondé kuna na ngola succès. OK. Zeka kashigo aboyanga ke Paris atinda petite sœur. Zeka kanda na ngola angoleza mboka moi ngola ba kotela ba beta minduki atindanga awa. On a PC kashigo mazo sepela siko vraiment. Donc rekin non somba carrément pour naé ceux qui n'attendent non tika ngopo ya esela ba taxi alors palestina tinde balar ba bonguse ba blo mike bebaki j'espère que mama somba lupango na bolo ba on a télévision té voilà comment la kindo kilele belé c'est bien non moi na ça mingi donc to zela nyangala zo bima pena année au partir octobre. Surtout que en décembre, nous avons marché. À part lancement de l'album, bah défi à fondé dans mon année où les années. Année où les années. Nous avons 4 concerts en bête. 4 concerts. 4 concerts en bête, on a une salle. OK. Les avons concert VIP. Les avons gala musique. OK. Nous avons une mission nyonso. Ba mission tout. Au ba bête la musique na Angola. Nous avons ba meilleur. Non soka ba meilleur oyomo poye onga mona poni na bike ba meilleur ba caché na bino yango osola nanga pesa pe ba caché mais na solo bango télévision yango voilà na peso caché na yo na peso caché na yo ça c'est conseil ba futi tike ba koti ba tendo biso to beti et c'est ça idée mabe ça idée bien bon chiko vous en a 4 concerts vous en a 4 concerts non tambo na bango 4 partout voilà no linga ba producteur ba changa maboko. OK. Na espace. École ba Paulo tu dis la biba on appelle ça na showbiz kuna na Jumbo. Na Jumbo qu'on appelle ça espace. Voilà. Ngana ye na s'imposer na sali musala na ngai. Moninde ya liba aider biso. OK. Ba moyen ça pena na nte. Surtout na Paulo tu dis le sénateur. Mamona lo ba tozana producteur ya makasi. Na mboka. Paulo. Azobeng se ba musicien bazo talibanda biso azobeng se biso déjà ba convenir ba Dr Joël Matubaka na pe Dr Joël Matubaka na yepa ina mupepe na sika voilà Matubaka na référence ici ça na place na ino na beti ba concert et puis beng se ba saper ba uti Congo baza na obeta na ba concert na ozonga na opesa date na olobelango et ça kana moi oyo kaka OK donc na moi on obeta ba concert bela mine na makasi vraiment on a lingi album nanga no bengs ba musicien ba minanga no pesa ba caché na bango ba beti nanga ba concert na teki billet na teki ba whisky na teki ba masanga na c'est tout ça ka façon de vivre to lier à l'art vraiment très bien façon de vivre pour to lier à l'art en tout cas ceux qui besoin soutenir biso ici ka tozi 50 000 to yeba ndene to ça nango pour que toi embellir bato ya biso marambo qui n'est bien na PCP mbote na Olga Mbambi en autre la biso ya PDG Marco ya PDG Marco toujours tigre mbote na Lekama Yolanda Lekama ya Ngoma na PCP mbote Sigozali na PCP mbote na Charlie Luboya zape na prêtre moro Charlie Luboya zarani na Mikili abaso yambi fondé na mbonda yebisa pesanga tamote pesanga pe bien Charlie Luboya grand prêtre Charlie Luboya nzete moko bimina nze koma nango nzete nyala yo pesanga nzete nyala na sala vele na monoko
Salut le boy. Salut le boy, il y a Maria Kande, en tout cas vraiment. Merci pour la Nabiso bien. Merci à Skito Leader Patrick Epolo, Skito Leader 112. Merci aussi à mon vieux, celui qu'on appelle l'intouchable Edo Muzamba. Merci aussi à Iris Boubouanga, Iris Obama. Je peux jamais oublier la personne qu'on appelle 3 fois carré Patel Kamundende en direct de Kinshasa. Patel Kamundende 3 fois carré Mobala Mbinga les grands gérants, on a fait sur Mbote Mitsalanga Kalateto Zawana Kisasa pour ça biso Karabian. Un grand merci aussi na muto la dagi biso du début à la fin l'international Shadrach Akolo, Shadrach Akolo l'international la pression Mote et Sire Zoamio. Merci aussi à grande sœur Nanga ya Mami Lela. La pression Moté, JR Diakadi, les réalisateurs extraordinaires, JR Diakadi, RTNC. C'est ça, ça m'a appelé Mathieu Bosch. Mathieu Bosch, n'a pas sur Moté, sur vos alliés. Hollandais, Bissone, Bandé, Kinosuka. Alors, leader, et ça, Bisso bien, tout seul, n'a Bisso bien, de tout Bandé, il Bandé, tout comme Natsuka Suka. Alors, tout ça, dans un système, mon émission, Oyo. Tout ça, là, on se croit au téléma. Moi, mi tout dans mon bout, avant, plus ça, bateau, balinga, romboté. Ah bon? Au téléma, il y a pas vrai ou faux. C'est ça, là, on m'a au téléma pour. Même si vous avez Weston, on a un Adidas, c'est un téléma. Ah non, il y a un problème, tu es représenté par Adidas, c'est ça, là, bien. Le collecteur et l'autre. Pablo King, le grand déclarant. Le grand déclarant. Le grand déclarant. On a bien un rôle des déclarants les plus crédibles. King et Pablo. Voilà. Pablo, King, yeah. Kanisi male kinga na kokondo pona yo. Tala Pablo. Babenginga na Luanda pona la kisa misala na yo. Mwana ngalie male grand déclarant. Ah, ça va plus mwana ngalie. Ah oui. Ok, le grand déclarant. Au retour au pays. Le monde a eu ma sur quoi. J'ai fait si riche en direct à France. Les a partis au Lingara, au batu tout bazo zela. Alors, leader Didier Fondé Nambonda. Vrai ou faux? Kenamboka ou toi question répondre à ma gana. Si, faux. Voilà. Vrai ou faux que Nanamboka ou pose à Circe. Bah que dans la nena di Fondende quoi. Tu vas caution. Ah? Bah caution nous au succès n'a succès de gens qui ça. N'est pas qui est une banane au sabot qu'est-ce que ça. Leader vous a ça. Ok. Leader sur la maquille tu vas le cabaret. Bah on ne va que n'a pas qui Fondende na bango. Na tango ba kombo eza télévision mo ba obandi ba on ba kenda bongo ba on ba ngi Fondende ba kombo na ngeza oh tala ba musuba yiti batenga ma ya fana soko mo ni bana mibali ba osangana 1 2 3 4 5 ba 6 p seke twi ki Fondende on a plutôt zéro na nyangana na nyangana bakoma kosala ye na Fondende tui ozomona biloko eza ok kanga asalela nde bangoti bayebi te na sele mo bakre makamona pa na ngai yaka te ngasa mona bakretien vrai ou faux leader Fondé na bonda na mboka opo simba ndeti nzemba papi matalatala mema bana bato mosika rien mosala kaka kisi aninga bazina komona ye Matalatala nganawe ye nzolele ichokilole nyaloko ezaka muziki ba comprendre bana boulota baba ye manzembo beka maembi ba minzembo fali popa embi aigle ba minzembo héritier watanabe moto na tembe gogan ta sumna miseke tika ba poto ta motema malama héritier toujours kitambo zomona kokano ça va mota trop moto na tembe talaka mota beta martyr vrai ou faux que Fondé na mbonda lelo ba boss belé ba mercenaires belé ba pesa mu Congo po moto za plus aimé na Angola la ba musicien so ba to za 100 to za 10 na za 4 musicien boss ni Pablo King na ebinda kuna o ba ba surtout que lelo Pablo King ngana ibi Pablo King na bien petit ko ke potote on a venu ngana mboko mutabeta misiko babina ngate zala awa et on a salarié lelo grâce à boss Pablo King et grand déclarant et puis on a 5 ya pesa ngai siko le petoza no boye monsieur kenango bien alinga siko oboza marié te non ma marié te mais Shirazali ouais azanga te ça là bien ah
tika makambo ti azoma mbote kaka tika makambo bebisela bato bacope makambo eboma baje makambo eboma baje ti makambo eboma baje opesa mbote binzwani mutu mwala ya bien zoya makambo eboma baje serazanira na tanda yebaka nalobi no makambo eboma baje babimisaka mwasi te bato baoyiba ye mwende bazwa basi na bango te nde mpe bazwa mpe mwasi na omo ozalaki na te nga bazwa mwasi te bazwaki te nga nazala mwasi te bazwaki mpo na likolo obimisa te nazwa mwasi te nga nazwa mwasi te bazwa mwasi wana sasaka dala bamibali ne nga nde nayakaka na parcours esili na nga akete ye mpe akotika baparcours ne mwasi bazwa nga na tie na palin yo ya kozwa esiko te rien Très bien, il s'appelle Fondé Namunda, Tozaki na na plateau Oyo. En tout cas, vraiment plaisir parce que dans le bas qui déjà, Tobimisi a 5 idées. Ce Tobimisi soit à 6e pour mon amélioration, c'est-à-dire Awabiso et Zandeng Moussous pour le savoir ne mange jamais. Dans Fanda qui bokanse na zamuku, c'est un thème dans l'équipe batutu na moulai. Oya yebi ayebi. Pour ba caméra, na ordinateur, pour faire des games ngoma poza maile na maile. Professionnel a compliqué professionnel et pour professionnel batambola nzela moko. Alors merci parce que vous avez branché, merci parce que vous en avez confiance, merci parce que vous commentez belé, merci parce que vous avez partagé ba émission Awa Biso pour TV za Angola moko kaka. Ya ba diaspora pe batonyo sonner ba linyango Miss Guerre Télévision émission pesa moko Awa Biso. Passage obligé. Ce que on dit que Awa Biso c'est il faut les ka Awa. Sur les qui a quand on dit celui qui n'est pas avec nous et contre nous. Voilà. Arter Nombas et vous Kraka. Toujours. Après c'est become 7 millions. Puissance. Arter Nombas. 500 000. Ma mission me la gazo ça. Mission somme Kraka. Arter Nombas. Enterre bombe baimba dakala siko bato balingaka yo Fondé na mbonda bazo ba mbote po congolaise mobima na minute vandi etala yo si na mbote bana congolaise no so mbote trop voilà no bo santé na pesa mbote na Elodie pesa moyen no pesa mbote na Gabi production ya Peki no bo santé ya Papa Munianga so na tali na Brésil na zomona Radimbombo Ligue Poison le Maréchal na bosanité na Istanbul na pesi mbote na Pereira Mazoa bento na zoa na Istanbul Papi Kadiata obongisa management na zoa wana na Turki bana kitobi na ngeli so na zone na Congo na pesi mbote na Ndosha Modoko mokonza badawa binga botomba fisa papa Guilhem Kola chef coutumier voilà bambota to place ozali na bosanité ka intex mobimba balinga Fondé na bosanité masana nga basa leader Très bien, merci. Na PCP me présenté mes connaissances nanga na mutunanga ya palais vraiment likonga fait la papa ils a facilité samedi to zalawana na leader Fondé to ça peut mamba bien po bibo le la ba olela maman na no lomboto marakana pesi ombote siko zali mettre abuba pe de pesi ombote icône DJ Jazz Icône, DJ Jazz, Monsieur Mbote, DJ Jimmy, hein, DJ Jimmy. Comment on a tout dit, DJ Jimmy, DJ Harry Maestro, DJ Harry Maestro, Monsieur Mbote, DJ Babi na Barcelone, et après tout moi abeto bois kayenga na yo. Après ça aussi si na cette émission to écouter na e aza millionnaire, ye komone zali Bonaventure Mafuta. Bonaventure Mafuta, Bonaventure Mafuta, Bonaventure Kanisa ta Fondé, Awa Biso. Bonaventure Mafuta, Awa Biso, Kanisa ta Fondé, pour ça la bien. Alors, restez-vous toujours branchés et connectés sur Miss Guerre Télévision, Awa raté Moutouté. Quant à moi, rendez-vous à la prochaine. À qui sommes-nous? Awa Biso. À la prochaine. Ciao. Ciao. Awa Biso. Awa Biso. Awa Biso. Awa Biso. Awa Biso. Aqui somos nós. Awa Biso. Aqui somos nós. Awa Biso. Vamos tous les 4 coins. Tocos. Boulon des Andes Couture. Awa Biso.